Bienvenue sur Masolo ya Jonas na kata épisode oyo ya Masolo ya Jonas na memelio lisolo ya mariage ya Maria Ntumba na église ya pasteur Mike Kalambai. Est-ce que ekosali maka bongo? Point d'interrogation. OK, alors Mike Maria Ntumba akendeki na église ya Mike Kalambai avec mobali na ye, une façon symbole ya remerciement par rapport à apport ya Mike Kalambai tango azalaki na boloko. Pasteur Mike akendeki kotala ye, Pasteur Mike asalaki ba démarche a bimisaye et le ministre de la justice a sololaki avec Mike, azali conseiller na présidence et a expliqué que akoumela mingite mais asala mwandambo ya mikolo wana oyo ye ministre ya justice asepelaki Maria Ntumba asala po ete ya ye. OK, bon, soki bayebana avant ou bien bayebana avant te wana je ne maîtrise pas. Bon, comprendre que le pasteur Mike asimbela pasteur wale sa Bible. OK, na Kasai kuna avant ayakin asimbela e Bible de ba débattre par rapport à voilà, est-ce que bazalaka en bon terme ou pas. Donc bato bayebi relation na bango bayena ba détail que pasteur Mike akendeke pa ya walesa auta kuna malgré kalikape et pas ya Emmanuel Mbiye. OK, père yaba Moïse Mbiye. OK, voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a encore avant tout côté na réaction à internaute on en est parti à monte. OK, alors Mike babengarae charlatan pour la misusu Mike Tyson et ainsi de suite. OK, aussi azali Joseph il y a famille na été bon na été pourquoi penser exemple à Joseph alors que Maria Ntumba azali mwasi. OK, donc azali Joseph il y a famille na été azali kakate azali pe Joseph il y a nation. Alors ba internaute misusu ba trouver que c'est comme si le pasteur Mike azali ko côté la Maria azali ko minimiser donc makambo Maria sali azako zo part ya Maria. OK, ba internaute vraiment ba réagir, ba internaute ba réagir. Il y a même moko oyo abengi nani abengi voilà abengi mère spirituelle ya ba impoli. Donc beaucoup c'est vraiment voilà. Alors on commence où? On commence ici. Charlatan Mike Tyson atangi comme pénalité mais bon donc voilà vous comprendre ça. OK, moi charlatan wana bon yango kosala allusion na pénel eza pénel na sens te mais siko Mike Tyson yango donc veut dire à tout moi bordir na ndenge na eko bordir a muke kaka. Voilà, alors on commence ici. On va m'acclamer la transition. C'est que le pasteur Mike, je suis ici. Pour certains, je suis un charlatan. Il y a peu de temps, j'étais Mike Tyson pour ça. C'est comme ça. Le monde est comme ça. Tout ça va apporter la beauté de la vie. Voilà, Joseph Yamboga Mobimba. OK? Je suis très heureux de votre présence parmi nous. Maria, j'ai toujours cru que tu as une grande destinée. Le combat que tu rencontres et ce par quoi tu penses, quand ça tombe le langage de Dieu, ce n'est que la voie par laquelle le Seigneur est en train de t'amener dans ta destinée. J'aimerais un petit conseil, c'est que tu devrais élargir ta vision des choses. Les Joseph ne sont pas seulement les Joseph de la famille, mais les Joseph sont pour les nations, pour les que Dieu te bénisse. Ne pas que je ne pas en arrière, pendant que je ne pas. Voilà. Alors, l'isolo ya libala, mariage et utiwapi. Mike, je suis tellement désolé de toi. Je vois dans tes paroles comme si tu veux innocenter Maria. Pasteur, tu seras jugé sévèrement. OK?
façon nga ya mi Maria maloba o abimisi batu amoni ke bon pasteur amoni na ye ke Maria azalaki innocente, ok, selon jugement de la personne. Voilà, alors ici ezali vidéo bazobi na nzembo ya mariage na même tenue oyo bazalaki nango na église awa nayebi te soki ezali avant église ou bien après église, mais sinon te même kaka makambo eleki na église wana bato mwa ebele baamona kaka ke babalana kaka kuna banini tusana misusu baamona ke bon donc bakei na église ya mabe, ok, ngai te bato kaka à travers ba commentaire. Donc mariage babeti lisolo mariage te, mais ba internaute kaka nde ba déjà na esengo ya okeni mariage ya Maria Ntumba par rapport à harmonie ya accoutrement na bango na geste wana ya okende église, ok. Est-ce que Maria asambelaka, est-ce que Maria akendeke église asala ba vidéo na église? Il paraît qu'aleka epa ya akenda déjà asala pe live ou publier ba photo na église ya pasteur Kabasele, ok. Akenda pe séminaire moko boye na Congo Brazzaville, des histoires comme ça, ok. Voilà, alors on commence ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Donc pasteur oyo omoni nde yeyo Poutine, pardon, réfléchis bien, ok. Ce n'est pas moi on a minimiser pasteur à côté là les Ketchou, donc les Ketchou pe bon tu as réseau sur PKK tout ça et voilà pasteur abundela yi, ok. Bon donc tangoza bakangio oui senga penda batu babundela batu akombo pe et ça la pe bien abundela mura pe en partie, ok. Bon kobundela Maria et le but gazo diembe la visibilité ou bien ba merci ou quoi. Donc ouais mutu azana ba bisika wana vraiment azalaka na besoin ya soutien ya mututu, donc nga na trouva ngo bon ngai pe akobundela nga, mais natambola pena vraiment na façon moko boye pena ke oui na se retrouver na ba bisika ya bongo te, hein, na nenga na do veut dire na nenga lelo quoi, vous comprenez. Mais soki pe salemi bon en tout cas voilà na koyamba ye maboko ya kofungama, ok. Ba vidéo ezali te ye na Maria na boloko parce que bon na boloko déjà ba filmaka te, mais arandaki visite plusieurs personnes ba affirmer yango asalaki pe démarche po abima, mais voilà donc sanction na ye ezalaki te ki aumela na boloko. Moi je trouve ça très normal, ok. Voilà, qu'est-ce qu'il y a ici? Ma première fois depuis nazala poutiniste namona Poutine na église awa nde sikoyo masolo Kasai ebandi ke asimbela walesa Bible depuis Kasai bato bayebi na kin, donc bayebi lisolo wana te moni bayebi ga epa Emmanuel Mbi, voilà apôtre. Oui, prison il y a 4 jours était à comprendre vie yango apuke epa ya pasteur qui a kosambela abandi kosambela n'importe quoi. Je l'ai déjà vu chez pasteur Joël Kabasele, ok. Alors est-ce que Mike Kalamba ya ibi mundimi ya batu muzusa koloba chaque église comme na ba tiktoker na ye na musicien na ye moni, donc c'est ça. Alors on continue. Qu'est-ce qu'il y a ici? Au Kosi et bon au séminaire oyo a Keneki na Brazzaville c'est que obaninde TikTok sika so quand à TikTok donc vous a sous-entendu ba tout ya Maria, bon so veut dire ba commentaire oyo uti na ba vidéo na ye ba to na baza censé kozala ba poutiniste, donc tokoloba pe oza faux poutiniste. Voilà, alors on continue. Qu'est-ce qu'il y a ici? Mike akendaka ndako ya walesa botika polémique. Zala na commentaire moko boye oye pusaki mutu akoma makambo oyo akomi awa, ok. Commentaire ngo na boye kokota ba terrain wana, ok. Voilà, na ndenge bakebisaki pasteur Mike, ok. Na suki na ngaka wana Mike akendaka ndako ya
Walesa botika pour les miniques, ok? Voilà. Mike yemoko mwana ya Walesa soki o yebakate, ok? Ah neskoyo lisola kasa ipe capture wana nazwaki te. Omoni, mais on dirait yango. Tika lokuta Mike aza mwana ya Emmanuel Mbie Mulaya papa ya Moïse Mbie et non ya Walesa baza juste ba frère ya même église cité Bethel. OK, bon Walesa peut aller à Bethel. Donc ba détail wana moi je ne maîtrise pas. OK? Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Oyebiye nakine faute na yote Mike abanda wapi tunaye pasteur Walesa azalaka kokende côté ya Mike azali ko memela ye Bible. Donc voilà. So lingi loko donc kota penda maboko mibale makolo mibale kota penda mobimba. Donc embrasser penda loko wana et profession na yo déjà yango wana ba idée wana yako nakokoma boye eza ba idée faut kolongola ngo bana. Donc il faut mwana azala déjà il faut te mais eza mieux mwana azala déjà na âge moko ya le plus muke possible mwana aza déjà bon ba danseur ba soki pe nini je ne sais pas omoni mais profession pena donc aza déjà plus ou moins moi filière wana akokia nuancer tant à comprendre vie un peu en profondeur mais ezala donc nakopesaka ba profession moko teke ba musicien ba nini tout ça donc voilà architecte pe ou bien je ne sais pas quoi ou économiste ou bien par exemple za ebele ba profession ezalaka ebele donc mwana azala déjà et ko simplifier makambo donc à force à ma Bible bon bah vite goza déjà pasteur mais voilà oza déjà na moi profil wana oyebi déjà ebele et soki pasteur ezali et bon eza na sens omoni eza na moi logique moko boye ozali très familier na milieu wana donc oza na bagage moko boye oyo voilà ko stabiliser carrière na yo ok eza vraiment très important ko varier trop bon eza neti toujours bande la vie alors que le temps passe donc toi na temps moke voilà na beteli yango c'était juste parce que bon aza cohérent a changer trop te et donc bon des chantres pasteur biso toyebi chantre bon pasteur mais azala déjà pembeni ya ba pasteur depuis même avant ayakin ok bon soki auta mbujimai ou pas tout ça bato mosusu des fois ekomaka neti obenge mwana mboka boye tout ça naza na terrain wana te nga na diembeli kaka oyo internaute babandaki kosolola. Voilà, qu'est-ce qu'il y a ici? Chaque église a maintenant son musicien, son tiktoker, sa star. Ok, ici, balobi oyebi na kin faute na yote Mike auta wapi. Tunaye pasteur Walesa azalaka kokende koteya Mike a kumbelaka ye Bible. Ok, Masola Kasai tout ça, donc yango apparemment ezali te, mais j'ai aussi vu ça que donc depuis côté à Kasai bon bazalaka ensemble. Ok, alors ici maintenant chaque église a maintenant son musicien, son tiktoker et sa star. Ok, alors tolobite que Maria komi mundimi ya pasteur Mike ce qui a répété présence wana to ko juger mundimi ya le pasteur Mike. Ok, ça c'est un et autre chose ezali lisolo mariage bato nde sikoyo donc baza na mwa sentiment wana ke bon on dirait bakobalana epai ya pasteur Mike et osala ye bien aza na besoin ya mwa eloko moko boye et neti mwa kolave image na ye neti mwa kocimenter ye neti pasteur banini ocréer polémique ya des fois te voilà donc ozala neti premier grand mariage oyo apamboli
Ok, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Papa Mike, avec tout le respect que je vous dois, mais on ne met pas les mains dans la poche devant les gens, surtout à l'église. Ok, voilà. Kutia maboko na poche ezali position d'autorité, moi qui mokonzi, moi nini, tout ça. Bon, basalela nzambe batu basatandaka na bango ke bazala simple, bazala humble. Omoni, et donc voilà. Est-ce que ça humble ou ça humble? Tout le monde ba séquence wana peut-être pas awa, mais la personne a constaté et la personne a parlé. Mike, je suis tellement désolé de toi. Je vois dans tes paroles comme si tu veux innocenter Maria. Pasteur, tu seras jugé. Voilà, j'ai rejoint ma vidéo pour na batu oyo botalango peut-être en premier et donc tam sobandi katikati otali ba vidéo te o na jouaki déjà na intro ba kei ko me remercier Mike Maria et Kevin Issa ba kei ko remercier Pasteur Mike parce que asalaki démarche ya ko bimisa Maria na boloko soki bakutanaka déjà ou pas, ça c'est tout à fait autre chose. Moi je ne suis pas au courant, mais je suis au courant qu'il y a ça qui démarche, il y a Omeka, ko bimisa ye un peu, ça veut dire à passer ma temps mingité. Voilà. Alors. On va acclamer la transition. Vous savez, le pasteur Mike, que je suis ici. Pour certains, je suis un charlatan. Il y a le temps, j'étais Mike Tyson pour ça. C'est comme ça. Le monde est comme ça. Tout ça va apporter la beauté de la vie. Je suis très heureux de votre présence parmi nous. Maria, j'ai toujours cru que tu as une grande destinée. Et les combats que tu rencontres et ceux par quoi tu penses, pense à ton langage de Dieu. Ce n'est que la voie par laquelle le Seigneur est en train de t'amener dans ta destinée. J'aurais un petit conseil, c'est que tu devrais élargir ta vision des choses. Les Joseph ne sont pas seulement les Joseph de la famille, mais les Joseph sont pour les nations, pour les que Dieu te bénisse. Et pendant que je ne pas à mon arrière, pendant que je ne pas. Voilà, alors ça c'est ça, ok. L'isolo mariage, betami juste parce que batu ba munaka ke babala na kaka par rapport à harmonie na bango na ndenge balata kitango ke pa ya pasteur et bon ba publier pe vidéo moko boye avec chanson ya mariage babilo moko bongo. Peut-être ba ko annoncer pour bientôt que baza ko balana. Peut-être que vous n'allez pas à Pasteur Mike Kalamba et peut-être que vous allez Kunate. Je suis Masolo et à Jonas. On a commencé la plus. Ba descente, siga événement. Ils allaient ming ba concert. Ok. Dans le mois d'octobre, jusque là, ils ont un concert mon côté oyo na kozala. Actuellement, je suis plus présent dans ba événement où ils allaient na Bruxelles et puis sur na France. Ok. Mais petit à petit, on va inclure Mboga Misusu. Ok, voilà. Alors, 2 novembre, Bataclan, Redi à Missi. 10 novembre, voilà, Madeleine de Bruxelles, Laure Mbongo. Et 22 novembre, Zénith de Lille, Fali Ipupa. Donc, Narokota, Penda, na ba concert wana nyoso. Mais qu'il y a un concert moins ébélé avec intention, il y a filmé kaka ambiance ya libanda. Migolo sigo ilo muwe comme à la mode, veut dire tant va pelissimi na concert uti ko sila. Et donc ba image wana sigo na kati ya salle. Avant batu ba bima, batu ba komi na posa ba mona ka ngupe. Na nous à la précédé, na o memela bino ba image wana avant, pendant et après. L'événement, je suis Masolo Jonas, merci beaucoup, je vous love. Dans peu de temps, ce qui n'a tombé dans l'actualité. Moussousou, na voyé la vie no yango, quoi. Merci beaucoup. Bye bye.